La famille et le Libota. C'est un mingi à présenter biso terrain oyo. Ils allaient bosser la biso toujours mon place hangar ils allaient. Et tu as remarqué que ils ont la fondation déjà. Donc mire il y a séparation. Et partie autre autres cas ils ont place tout télémi na bosser la biso awa. Na gauche place Mama Bimi ils ont avenue ils ont 5 mètres. Donc on remarqué place Mama zo kende na gauche wana. Ils ont la borne moriza wana to repousse na to relakisa et kolongwa bozo mona na sima ya hangar na biso antol na sima kuna poto ezali donc atoye na vie de mupandi donc kobanda na fondation kokende ti na sima place comment on appelle ça poto o ya mwindo zo mona na sima ya hangar wana eza lupango moko bomona batu bazoleka ilinko lobaketo wana quartier moko eza ba quartier moko déjà habité et bon na suka kuna banda kwa jaune wana ezali habitation ya ba chinois donc ba chinois o basala o ba sa misala awa na commune ya Ntsele na Kimpoko na kata Daipen donc bangonde bavanda rawana balala rawana donc awa courant betalala parce que quartier o mobimba bazan la courant ya Daipen. Donc na entrée de jeu na relobake awa toza na commune ya Ntsele na quartier Kimpoko 1 na le secteur ya Daipen. Donc place bomo na banda kwa jaune kitoko wana eza société ya Daipen katinyo so eza Daipen et awa eza ba terrain otozo morcelé. Donc le pan e bandi banda na fondation auto utaki wana oye ti na poto o amouine de zomona na liboso na biso awa. Et maintenant morcellement tout ça là il y a 20 x 20. Quand à tout est mis avenue à droite terrain nyonso yango. Donc onyos o to mona oyo eza terrain oyo tozo présenter bino. Donc presque tout tourner presque terrain mobimba. Terrain eza au-delà il y a 20 mètres x 20. Mais au tozo te katolobi eza morcellement il y a 20 x 20. Morcellement, il y a 20 x 20 na biso to chango na prix à $6,500 à discuter. Wana total ici au terrain et puis tout l'accès au quartier ndenge ezali. Malembe nde tozo bima, tozo expliquer prix tolobi $6,500 à discuter pour na 20 x 20 soit 400 mètres carrés. Wana a tozo bima eza poto tola ki sa que quartier eza déjà habité. Ba veni eza déjà kitoko batu déjà bazali courant ezali batu bazotonga ya gongo et puis eloko ya mibale ya misatu otozola kisa quartier eza que tozola kisa nzela ndenge ezali tozola kisa ba habitation ndenge ezali et puis eloko asuka tola kisa eza par rapport ya ba question o batu na biso par rapport à mituka ya mikie awa na Kimpoko 1 ata oye na vélo orokota ti place lupango na biso ezali ata oye na pusu bazo tindika yo brr orokende ti na lupango esika ezali yango to tambola to lakisa bino ba avenue to lakisa bino quartier ndenge ezali po epesa bino lisusu idée pe sentiment ya kosomba bomona nzela ndenge ezali donc eza bien arrangé na argile babongisa nzela très bien kolonga na lupango ti na makadam bomona ba habitation ndenge ezali so bo remarquer na mabele to lakisa bomona que ba pine ya bituka donc tondimi kotambola makolo kolonga na lupango to bima tina makadam bozomona ba habitation ndenge ezali et maintenant to lakisa bino mituka ya mikie ndenge ezokota voilà o bomona liboso na biso eza JKT eza mutuka ya mukie marque X donc mutuka oyo ya C et puis ya mibale oyo eza Jeep ezokota donc awa entrée eza mixte okokota na mutuka ya mukie makasi okokota na vélo tout comme pe okokota na Jeep na yo donc voilà un peu structure ya lupango na biso ndenge ezalaki lupango tolobi eza 20 x 20 soit 400 mètres carrés oyo totie na prix ya $6,500 à discuter awa na commune ya Ntsele na quartier Kimpoko cité Daipen référence ezali planète Sono donc bomona ato bimina makadam droite aux zongi aéroport et gauche ok Maluku
donc liboso kuna nde Planète Sono ezali. Merci beaucoup.